Bonjour, bonjour, bonjour la Chine. Bonjour, Bana membre. Bonjour, Maman Mireille, la conseillère des mères fashion de Nantes officielle. Bonjour, Maman Belgique de la Yaya. Bonjour, Maman Anna Mokondi, les défenseurs de Karine Mokondi na Londres. Bonjour, Papa Xbox. Bonjour, Papa Mia Tembo. Bonjour, Papa FMI. Vraiment, toujours mes condoléances. Encore. Courage, Papa. On est ensemble. Bonjour, Liboma Karine. Bonjour, Rose Bonbon. Bonjour, Maman Norvège. Bonjour, Aimé la Donne à moi à Nantes. Bonjour, La Choupette TV officielle. Bonjour, Papa Freddy Vegas. Et Maman Jackie Vegas. Bah, bonjour, Nabino, na Belgique, Kounaï. Bonjour, Maman Mylène Monjo. Mondje. Maman Mylène Mondje. Na habité, soko komi wapi, soko voyager, mais vie des amakas, hein, Maman Mylène Mondje. Bonjour, Maman Elisabeth Mondje. Maman Odette Ngina. Na ebi ke okota kate. Otiaka pe commentaire te Maman Odette, mais Ozaka kana motema. Bonjour, Peggy Tita les défenseurs. Peggy Tita nde azo. Yende makambo Peggy Tita. En tout cas, beau s'abonner chez Mère Fashion de Nantes. Beau s'abonner massivement. Beau s'abonner. Bana Nantes, beau s'abonner, bana Paris, bana partout, hein, bana Londres, bana Espagne, bana Allemagne, Italie, Canada, Australie, Afrique du Sud. Beau s'abonner chez Mère Fashion de Nantes. Abonnez-vous. Et nazo Lexabino Communication pour na beau s'abonner na chaîne ya Papa Mia Tembo IC News. Abonnez-vous chez Papa Mia Tembo IC News. Beau s'abonner bande ko abasi na mibali beau s'abonner. Et belé. Beau s'abonner pas Papa Mia Tembo. En tout cas, beau s'abonner. Bon, lelo nazo sala bino video ya lelo. Bozela na mukena. Awa naza musala bomonaka, hein. Naza musala. Lelo nazo loba malembe. Po boyo kanga bien. Première chose nanga na pesi d'abord Karine Mokondi. Bambote belé, la baronne. Nayebi que vie eza facilité. Pourquoi na lobi boye? Parce que soko oza na étoile en Nzambe, vie eza facilité. Vie eza facilité. Oko binemi ba kobotama ebele. Même moi no botami sika mama na yesoka linga Karine te dès que ka bébé wana abimi bébé wana abimi ka mama na oloba na ye ndengo botami boye mukolo koyoka kombo ya Karine Mokondi il faut pas olinga ye. Donc ezali déjà étoile ya Karine et dérange quand même ba bébé parce que ba mama na bango ba pesi bango déjà ba conseil. Voilà la Chine. Nazo saye la binopo. Nazo expliquer, nazo loba. Bato, nazo lobe la binemi à Karine. La Chine. Toza na courage. Il faut to l'embate. Il faut bo kanisate mama fashion na lembi kolobe la Karine. Non. Na lembi te.
nalembi te soki mokolo naza na jour ya vide dans la semaine nakosala même 3 fois ou 4 fois peu importe mais kaka oyebi ka baoccupation ya poto bamisala ya poto des fois moto ezosala bongo mais to soutenir Karine Mokondi to soutenir ye eya te ka Karine aleka na live nde to aloba nde to soutenir ye Karine asala live te tozo soutenir ye ezala ngai ezala mutu nyonso ezala liboma ezala Rose Bombe ezala Papa Matondo ezala ba 4G en tout cas ba 4G bolimbisanga bambote na bino ebele ba grand garçon na ngai bambote na bino kuna na bisika bozali vraiment ya mère fashion de Nantes na tongo na pesi bino bambote talaka mère na bino azo bosser aza na musala voilà na ye kosala vidéo parce que c'est trop nali natangela bino makambo binemi ya Karine yango bino soki botangi kombo ya Karine te esalaka bino nini na bandi na Papa Tito esopi yo okenda iko ça fait 2 jours osengi bosala émission na likonga nzala 2 jours bosala émission na likonga nzala alingaki na ete mais ozo forcer ya sala émission alobaki alingi na ekolekaka suna ba internet te po kolobela bato mabe mais yo sikoyo oforce ye alobaki ya osala émission sans ofuta ete ofuti ye mbongo olobaki na opesa ye $30 aboyaki na $30 alobaki $100 après sikoyo bolanda la Chine émission wana basalaki na Papa Tito na likonga nzala ntango basala émission bolanda likonga nzala azalaki nenesenga osala émission te botala bien abandaki kozala même na kanda azovimba ndenge Papa Tito azoloba alobi ekomi na stade azoloba fali ndenge nini baninga bakei okete abanda oloba n'importe quoi Papa Tito mama likonga nzala alobi na ye akomi koloba siko na héritier alobi yo okomi oloba na héritier obanda ofinga pe héritier te te boye bozomona après siko nalingi naloba Papa Tito tala il faut ozonga nsima okanisa babienfait ya Karine zonga nsima okanisa babienfait ya Karine okufeli koko na yo ozalaki ata na lar te yo mutu oza mpe na bavie elongi no ya mokolo na ya fali ekokani te yo obengaka fali vie wana eza nini yo oza mokolo ya fali ti oloba fali vie na yo boni boye ata bawanganaka baage ndengana eyebanaka na mokolo ti obenga fali mwana moke nzoto ezomonanaka aza mwana moke par rapport na yo yo obengaka ye vie mais ntango okufela ye koko nani apesaki yo mbongo d'abord ezalaki Karine matanga wana esalamaki wana bozalaki na baveranda wana na bar wana mbongo wana emelai masanga ezali mbongo ya Karine olingi Karine aposte tosenga ye weste lingo wana asalaki na kombo na yo tolakisa yango na YouTube po bato bandimaki apesaki yo mbongo boni Papa Tito tala nga nazopesa conseil salelaka na ba émission Karine po batalaka site na yo ekozala vrai bien
En tout cas, ekozala vrai bien okozwa bato la Chine bakoye ebele. Koyoka na osonite papa Tito. Sengaka pardon na Karine naba na membre na la Chine. Tokondima yo po salaka na oba émission olobelaka Karine. Comme ça, site no etalamaka. Papa Tito na yena rappelé yo. Nazo rappelé yo po yeba ba bien fait Karine na sala yo. Kaka yo olobaki la dernière fois na émission mususu zongi sa hein? Zonga sima papa Tito. Anga na Karine tozaka na rancune te, nazaka na problème na Karine te, yo moko mutolobaki ke Karine soki batie na mame Emily ensemble. Balongoli bango bilamba. Bakozwa Karine bakotika mame Emily. Yo mutolobaki yango. Est-ce que Karine mutalobaki yango? Donc makambu yo lobaka. Kanisaka. Parce que tango bino bosala ba émission etika la kana bilili. Et puis na maloba. Kanisa. Olobi Karine banda lelo ti lobi aleki mame Emily kitoko. Yo mutolobaki émission eza na YouTube. Soko olingi na kotiela yo na yo kandengo zoloba. Donc tika Karine. Karine akipaka yo te. Karine akipaka yo te astiaka yo kate. Mais biso bato tolobelaka, il faut tolobela yo po oyoka. Parce que yo za mato ya mangwongi. Mato ina yo eza bouché. Il faut ba bouchonner yo ango. Ozomona. Siko yo loba. Oloba papa Tito tika ba diffamation des mensonges. C'est pas bon papa Tito. Ba diffamation wana osalaka na kombo a Karine tika. Tika kosala ba diffamation na kombo a Karine. Yo pe mutolinga ki Everine. Kende kolela ye to monozo lela ye. Ko sala kende opesa famille na ye mbongo. Olobaka na kombo a Karine. Karine yena Manuela Mandinga batu babomi Everine. Eza bien te ken na poto oza na prison parce que ozoko c'est la batu makambo. Papa Tito tika. Luka bien site na yo tambola na ndenge ya bien. Botika koko c'est la Karine makambo. Siko eza nini? Karine aza na poto. Muto abela fièvre jaune, Karine. Abela diarrhée, Karine. Asala malaria plus, Karine. Parce que Karine a signé un contrat na ba docteur ya Congo po bato babela maladie po babu makabango. En tout cas, boza mabe, hein. Ata ba inaka mwana muninga ndenge wana te, ata ba kosela kape mutu makambo po kapo ba site na bine talama. Na ndenge wana te ken. Hein, papa Tito. Papa Tito tika. Tika Karine tranquille. Yango na ba site il faut kokosela mutu makambo po nde site talama. Ben information etondi na Kisasa ebele. Yango ben information ezala te ka kombo a Karine. Kaka Karine. Banda matin midi tongo Karine. Oro futa bato ba $30 po baya koloba. Il faut loba na kombo a Karine. Parce que so lobi te émission ekotala mate. Ne bengaka Karine po sengaka ye permission. Et vous allez bien dans ndenge à propre. Oh loba ke Manuela Mandinga soki na ebite so na loba kombo na e bien bolimbisa Manuela Mandinga ke yena Karine bato bayoka ni baboma Everine eza gentillité c'est pas bien tiko oko c'est la Karine na Manuela makambo Ken tika
Papa Tito tika makambo wana. Eza malamu te. Eza malamu te. Ce n'est pas gentil. Vraiment, ce n'est pas gentil. Siko bo olobi ke après musuna zui message commentaire bolongola photo ya Manuela na site na bino parce que Manuela aza mutu a Karine. Oh papa boni boye ngana za site chaîne ya Mère Fashion de Nantes batiaka makambu tout. Information sur les akitoro ba koti sakango. Information yon sezo le kana Congo il faut ba koti sango. Boza na te po bosalanga leçon morale. O koti si o tie e o longola elongi ya photo ya Manuela parce que site na yo ekobeba. Chaîne na yo ba ekobeba. Ekobeba nani parce que Manuela aza nani. Aza mutu. So batie parce que information eza na kati. Parce que ba kosele makamuke ye muta bomi Eveline. Mais abomi na Eveline te. Yango bino bokoma ka mutu soka kufi kuna sote so bobwaki akokufa na maladie te, il faut ka mutu aboma ye. Do awa kutu bato bakufaka. Na poto boyebi bosala kombe bokene na banda 7 heures ou 6 heures na tongo bokene na hôpital. Bomona kombe bato bazokufa. Siko bolo bamindela na bazokufa bazoboma bango. Maladie musu soki eyeli na nzoto baswanyo eza mekse bakomi na suka baokoka lisusu te ekomi siko okufa so e bakoki oswanyo te ekomi ka obazelaka kufa na yo me ekomaka balie ye babomi ye basali boye siko moto aliaka bango eza Karine. Mais ça va pas la tête vous? Ça va pas la tête, vous? Hein, papa Tito. Yo zana kindoki, hein, papa Tito. Ozangi kindoki te. Ozangi kindoki te, papa. Okomi bilobe la po batiki yo. Ceux qui m'amènent Emilie Aza à côté na poto, quel est le problème? Paris Mati, école de la vie. Si tu n'as pas appris chez toi, tu vas apprendre à Paris, en France. Soko yekola moyibi to yekola même moyibi. Babenga ngo Paris Mati, école de la vie. Siko ba pekisi mutu te. France eza mutu nyonso. To sala nini? Ceux qui Emilie à côté na France, tout ça la nuit. Tout ça la nuit. Tout koufa, tout lela, tout déménager, tout ya ko yambe Emilie. Ah, botika biso bilua lwana ba bilobe la ndenge wana. Emilie c'est qui? Akoma pena nuti. Akoma kakolo bebele botika yako mananu bozo sala ba tricage ya ba photo yena fali pour pa ba komi na Paris mbwa boko yanga noa mbwa bozo lota bandoto msueza bozo rêver. Bozo rêver, hein. Aya na ye, mutapiki site. Poto eza cimetière. Même yaya na yo propre, même père, abenga na ona ndako. Tant encore, c'est pire. Tant azara na pitié te, abenga na kamutu na ndako penza.
Moninga encore pire. Surtout ce qui est pas Marie Bongo là encore, c'est hé maman. Ava bengana a tiena no appareil na ena se. Po boyo kana bien. Ba condition e yango wana. So ki Karine abima ki parce que a proposé Karine appareil na se. Na za mal polite mais bo comprendre makam na lobby. Parce que bana nanga batalaka bayoka kama makam na lobaka na chaîne nanga. Bo comprendre. So e Karine abima inanda abengana e Karine te Karine da abima ki ye moko. Parce qu'il a proposé qui est pareil. Pareil, hein. Bomoni o anya azalaki nango wana. Pareil o anya azalaki nango. Marie Bongo la proposé qui ango Karine Kabi. O ni li susu. Te na ki mananga ka na bima nanga kaka. So ke zaka yango. Yango na Karine abima ki na ye. Mais so ka proposé qui na sete. Balinge bazana bango bien. A proposé qui est pareil assez. Il y a électrique. Karine abimana mibali abimana basite. Yango wana makambe beba parti a wana. Ma mère militanga ovanda kuna ya za tout terrain. Tout terrain ma mère mili. Ezala basi, ezala mibali ya sangisaka bitoto. Pondwa musaka na masangu, limbondo. Nambisa roka na mungusu asangisaka na ye mais Karine a respectaka nzoto na ye nzoto wana ezaka pona mwasi na mobali eza pona mwasi na mwasi te mbo a Paris ya asalaka na ye asangisaka na ye poto ya masangu quaker babenga ngoni na yebi lisusu te asangisaka na ye asalaka mwasi na mobali ye asa sambwa na ye ba yebi au fait mbo apare oza besoin te oloba salaka ye mutakala na eza déjà bozonga na ba film na ya kala ba video na ya kala bo mona ndenge azali mobimba na ye ndenge ezali bon siko bolingi siko Karine azala ndenge wana mais non to sito ye babino bitumba bo bundisaka epo bolingaka bo tambola na ye bo tiaka ye ba pareil yango wana nga na pona émission na ngaka na 21h point na salango exprès pona se rappeler heure wana pona sala émission bien alors botika Karine aleki bino na ina rappeler bino lisusu soka za akomi mwasi ya marque tabu ezo swa bino wapi bozo mona te mbinga na seti na likolo marque tabu Karine pe mbinga bakosala bana pe bambinga bolinga yeni akozwa nani papa Tito bolinga akozwa papa Tito sia en tout cas Karine bravo bo imaginer soka za mubali mwasi ya marque tabu biso to sepeli surtout ngai na sepeli mama au cartonné ezala marque tabu ezala mususu biso toza na esengo bolingaka kolandela vie ya Karine mikolo koma actualité eza te toza na bibembe ekufi kuna bozolela yango te bozotiaka Karine ebembe ekufi me botiaka kombo ya Karine tolela papa dadi kitambala me bozotiaka Karine botala na nde Gabriel azobunda kuna ya dadi bino kaka Karine ça veut dire que actualité eutake pa Karine na suki wana. En tout cas, nazala musala ba bonne journée na bino la Chine mobimba. Na pesi bino bambote. Peut-être na soir hein, ngana koma olobaka boy. Peut-être so na Monica esprit e baluki na moni ba tout moli Karine na koti di suko na kokote la bango. Internet eze église te. Internet eze église te. Bino mo bat bolobaki to banga mutute Karine pa zo banga te la Chine pe bazo banga te bana mam pe bazo banga te tozo sala otie